Ale kumanga motema moto yaya. Buyo kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala yolo karatakate yana benga gayo Jima mukende umela bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon week-end d'abino nyonso bandeko balandia magazine KNB Kinshasa na biso nazala esengo ya ko présenter bino rétrospective ya mokolo ya lelo. Mokolo ya lundi magazine ya bino esala ki bino réflexion ndenge MLC na balie na ye basala ki plateforme na komo ya Front pour le respect de la Constitution. Le Front pour le respect de la Constitution est une plateforme politique Oyo MLC Naba Lienaye Basali sortie officielle na yango et salamaki samedi 29 octobre na Kinshasa. Plusieurs partis politiques Naba organisation et la société civile peuvent signer protocole d'accord pour adhérer na plateforme wana. Le secrétaire général ya MLC F Bazaïba a expliqué qui importance ya création ya plateforme wana à lobby eza pona ko conserver la loi fondamentale pona eza pacte moko républicain. Pe abakisa ki lisusu boye. Ce combat de la protection de la Constitution se fera par tous les moyens légaux et pacifiques et conformément aux lois et aux règlements de la République. La Constitution symbolise la cohésion nationale et le peuple congolais doit nous accompagner dans nos actions pour la protéger. Fin de citation. Au moment où Bato Bazali komilenge la pona applicabilité ya accord politique oyo salamaki na dialogue bango bazoluka respect ya Constitution. À l'heure actuelle, est-ce l'heure ya création ya ba plateforme ou tango ya ba consensus pour sortir de la crise comme le veut le comité de sages du rassemblement. L'avenir nous en dira plus. Kinshasa et l'équipe partout. Kaka le même lundi, to l'accès qui bino ndenge ba supporter si ASV Club na Daring Club Motema Pembe ba réagissa qui pour la match au babetaki. 2-0 ezali score oyo et sanctionné qui fin ya rencontre entre Daring Club Motema Pembe na ASV Club, match comptant pour la 7e journée à Division 1. Francis Kazadi, homme du match, a signé qui double contre son ancien club et a permis qui n'a pas imanien qu'on soit 3 points parce qu'une victoire était impérative. Nasuka ya match wana ba imanien ba exprime qui joue na bango boyo ka ndenge balobaki. Commédia bango na beta bango nyonso pe na tuli na foot na bimi champion na ke coupe d'Afrique ana za ale na ngai na yebisa ki bango o za premier épisode moi na nae abika ki avec mon équipe qui maintenant Dora dans la semaine makasi la victoire oyo 2-0 et raté Renaissance yango esuye debi azado raté contre Renaissance yango esuye tout azado merci beaucoup et sengo na za la ngolo ni esi la raté vraiment tayo mokolo ni esi la raté ya to tuna ki biso moko to tuni ba imanye et là on est esi la raté ben na ebisio salasi kaka boyne to kenango tisuka. Dessus par la défaite, bah supporter si à AFV Club Balobaki Boy. Général a mis ce président avec beaucoup de respect que je vous dois. Trouver une solution. Otia, président va supporter ce comité de recherche solide. C'est ça. Non mais écoute, rien n'a tourné. Pour moi, Vekle ne peut pas jouer comme ça. Avec tous ces joueurs étrangers qu'on a achetés. Mais je regrette. Pour acheter un joueur étranger, il faudra qu'il puisse dépasser le joueur congolais. Parce qu'un joueur étranger, il coûte très cher. Alors quand tu achètes un joueur congolais, il ne faut même pas un joueur étranger qui ne joue même pas plus qu'un joueur congolais. Ça c'est une dépense inutile. Ngala Zaki n'a fait club avec excellence Denis Kambaye. Je peux faire club ne bandeliti malgré tout le mois qui est en Afrique. Zeza Zalaki na biso. Dans un égo PC score 4 jours avant. Asa conscient ayebi ndenge les cas qui tinent tout le mois qui a bengi biso miyibi. Général a dépensé un bon belé pour rien.
mais c'est ça ça musala moko te azawana pona ko embrouiller batu bali ka général Mbongo on en est marre batike la général a dirigé biso ndenge tozo kende mais a changé les biso mutu na comité. Il y a un mal na kata ya fait club yé moko président kolo mal yé boti ko c'est la base c'est lui assemblée générale ça la rango wapi ezala wapi nana kenda non ils accompagnent notre 20 clubs ce qui n'a pas tourné on ne veut plus de cet homme là point c'est ça yé solution ezali soka linga continuer batune ba cesser wana libanda atika biso ba supporter commune par commune to désigner nani faut diriger wana et payer ayoka ba supporter wana ayoka ba tusuté wana tikali. Donc de fait il y a ASV Club et sali que FC Renaissance a joué provisoirement première place il y a zone ouest avec 15 points. Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya mardi to lakisa kibino ndenge docteur Dieudonné Ngoyo expliquer ki diabète pe ba conséquences oyo ko komela mutu oyo azali ko bela diabète na miso. Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage du sucre dans l'organisme et ce sucre provenant de l'alimentation. Et c'est ce qui se traduit par la glycémie. On distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1 ou le diabète insulino-dépendant. C'est le diabète qu'on retrouve chez les jeunes. Le diabète de type 2 ou non insulino-dépendant, et c'est celui-là qu'on retrouve chez les sujets âgés. Les symptômes du diabète sont le reflet de l'hyperglycémie. On retrouve chez le diabétique les signes comme la fatigue, les urines abondantes, une soif intense, une perte de poids. Chez certaines personnes, on retrouve une cicatrisation des plaies qui est un peu trop lente. Et ces signes sont principalement des signes qu'on retrouve dans le diabète du type 1. Tandis que dans le diabète du type 2, les signes sont un peu mineurs et parfois même ces signes se passent inaperçus. Le traitement du diabète, comme nous l'avons dit, dépend du type. Il y a le diabète du type 1 qui est insulinodépendant, c'est-à-dire le malade sera soumis au traitement à l'insuline. Et le diabète du type 2, celui-là, on donne, chez ces personnes-là, on donne des antidiabétiques oraux. Oui, effectivement, le diabète attaque l'œil. Lorsque le diabète attaque l'œil, c'est parce que lorsque le sucre est élevé, cela se traduit par une modification au niveau des vaisseaux. Et cette modification au niveau des vaisseaux, les vaisseaux de l'œil, font que les vaisseaux changent, n'accomplissent plus leur fonction normalement. C'est ainsi que au niveau de l'œil, on trouvera par exemple, au niveau de certaines structures de l'œil, au niveau de l'iris par exemple, on peut trouver une rubéose, c'est-à-dire des vaisseaux qui se développent au niveau de l'iris. Au niveau du nerf optique, on peut retrouver un glaucome. Au niveau du cristallin, par le fait qu'il y a diabète, il peut y avoir le développement d'une cataracte. Et la complication qu'on retrouve très souvent, l'atteinte qu'on retrouve très souvent au niveau de l'œil, c'est l'atteinte au niveau de la rétine et qui se dénomme la rétinopathie diabétique. Toujours le même mardi, magazine Abino Laksaki Bino élément ndenge ba kino ba réagisaki pour na koloba soki domestique na yo enceinte mona na yo moi si réaction na yo ko kozala nini. Lelo tozo solo na ba parents ba ebisa biso soki sali lelo ke domestique na yo donc moi na yo musala mobali atie mona na yo moi 6e réaction ne kozala nini pe oko gérer ya ndenge nini. Mais il faut obengana olongole musala d'abord il faut okangisa ye nano po ye azosala musala aza na salaire na soka sanza mais eye kosala so babétise wana
okangisi ye après l'état kozwa siko makambo na ye wana oyo asali wana afuta ayebake pene nango ezali nga na kobengana mwana ngai ya mwasi te comme travailleur epai na ngai soki asali likambo na lolenge yena ke asente mwana na ngai na kotala nano départ ekomaki lolenge wana ndenge nini mpo na nini ekomi na niveau wana na kozwa bango nyonso mibale na vandisi bango esika moko pour ne pas kozwa charge ya mwasi na mwana nete balinganaki na kopesa bango mibale nzela bokende kosala libota na bino yai musala yai kozolanga mwana te yai ne boulot na pesa kia sala carrément so akoti na lisolo ndenge wana justice ndo akabolanga na ye na benga justice un parent responsable benga pona ko sala na ndenge na ngate na benga justice à départager entre ngana ye na ndenge logique so comme âge à 18 ans so masana za solo ne bien to bengi belle famille na justice à départager biso total ici ya moya ko zo charge à mwana azolinga charge ko pa na nga sa souté na benga travailler na mwana PC akene parce que on roboko la zemi ya modèle na te na zo mwana na PC travailler akene ce qu'on ça na on na ça na zemi na ni na zo ko elinga travailler alors baki ba mbali na PC ko mo sinae baki boko la zemi na bon parce que na ça na mwana ni na zemi bongo benga na ina mwana benga bon travailleur wana yaki musala yaki pona ba na ngai te mais soki alandi ba ligne de conduite on a pesi été et ka kotiti na bana na ngai a respecter ngai te alors musala ni sili bon na kotala dans un premier temps na kotala position ya travailleur wana za ndenge nini parce que nazana posa ya promotion nazana posa ya émancipation ya mwana ngai nazana posa ya mwana ngai lobi akoma mutu na koko tinda ete sika pa mutu moko boyo pour abebisa venir ne plus ce travailleur à santé mwana ngai na kotala na position ya travailleur ndenge zali soka sana makokia ko bokola yete ngamo na bokoli mwana nga soka sana makokia ko bokola na pesi bakena wana boyoki ndenge quelques parents ba émettre ba point de vue na bango ba parents misusu kutu ba lobi ke akobenga na mwana musala na pe akotika la komona ete misusu kutu ba yiba kokangisa mais moko ya ba parents oya moya ki komibimisa na micro ya KNB lobi ako gérer yango po ezala sonité pour na famille na yepe akoyeba ko batela toujours mwana wana Kinshasa et l'équipe partout. On a besoin de Kosoma Mutuka Force One Service à Zaliwana pour la Bino Kimamba avenue Colonel Ebea, non loin à Hôtel de Ville. Par ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 0381 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Équipe organisationnelle et excursion 365e édition et magazine KNB. Basala qui repérage na lola ya bonobo pour la couper Sabino déjà goût il y a le 13 novembre aux alliés éléments auto la qui bino mokola mercredi. Tourisme eza na importance makasi na vie ya muntu. Après misala, après ba étude na vie ya étudiant, to soki olingi o découvrir maenanu omonate, sala tourisme po ememela yo ba énergie, tope ba impulsion ya sika na makambo ozali ko sala na vie. Yango na cadre ya 365e numéro ya KNB, magazine na bino Kinshasa na biso, excursion munene ezali organisé na ba partenaire ya environnement le 13 novembre oyo. Staff organisationnel bakende ki kosala repérage, ba parcourir circuit mobimba pona kozwa idée sur ndenge ba activité et kosala ma dimanche le 13 oyo na lola ya bonobo.
nyonso ebandaki na explication ya Gud. Le bonobo, c'est un grand singe, comme on a écrit là-bas, on appelle les grands singes. Et donc, dans le monde, nous avons 4 grands singes. 4 grands singes, ils sont là. Vous avez le bonobo qui est là, qui est rangé parmi les grands singes. Bonobo, chimpanzin, gorille et l'orangoutang. Voilà les 4 grands singes du monde. Et ce sont les mêmes figures qui sont devant vous. Ils sont encore les grands singes. Vous avez le bonobo à droite, ça fait le bonobo, les chimpanzins, les gorilles et l'orangoutang. Ils sont donc les 4 grands singes du monde. Et à part les 4, il y a encore un 5e grand singe. Le 5e, c'est l'homme. Donc, vous pouvez les constater ici. Ils sont là, le 4. Et vous avez aussi l'homme aussi qui est rangé parmi les grands singes. Et à part la taille, on peut ajouter aussi un autre point commun entre les grands singes, c'est l'espérance de vie. Donc, les grands singes vivent longtemps. Ils ont une longue espérance de vie. Et c'est le cas avec les bonobos. Les bonobos vivent jusqu'à 60 ans. Et la dame a juste signé un contrat. Donc à chaque fois quand le ministère récupère des souffrances, on peut lui confier. Donc qu'il soit géré, soit protégé. On ne va pas être aussi réhabilité socialement, psychologiquement. Et donc maintenant, quand le petit arrive, on les prend en charge, on les réhabilite. Et à la fin, on lui donne aussi la chance de retourner chez lui. Ba espèce ya ba bonobo oyo kokuta yango nulle part ailleurs que na Kinshasa. Ba merveille ya ko offrir bana pe famille mobimba poeza parmi ba 20 meilleures destinations touristiques répertoriées awa na Afrique. Lola ya bonobo eza vraiment paradis sur terre. Cadre kaka ya 365e édition ya magazine KNB. Tout ça wana biso tout ça déjà tout visiter biso moko déjà. To ba nini to ko peksa bato ba ko ya ko découvrir jour en to ko ya. Wana to zana ba guide ba zo la biso. To zala ki awa na première chute. Donc la deuxième étape ya komuna ba bonobo ba race mususu to kuta na ba papa manono ba matadi donc ba bonobo na kombo ya bato comment yona ba bébé bonobo en resana ba oni bon baza ba orphelin to bokola ka to zwaka bala ba orphelin récupéré mais apparemment ba médecin pena yo to médecin na bango so mama boto kutonga na Kinshasa makama boy kana Kinshasa ya on to lobani ya on to ba Kinshasa l'équipe partout vraiment. Jeudi magazine la bino esala ki bino portrait ya José Makila o azali moko ya ba politicien ya mboka na biso RDC. Né le 20 septembre 1959, José Makila Soumanda est un homme politique congolais âgé de 57 ans. Na parcours naïe tant politique que professionnel a occupé ba fonction ebele azala DG ya OVD, ministre ya ITPR na gouvernement ya 1+4, élu député na 2006, premier gouverneur ya ancienne province ya Équateur, réélu député na 2011, lelo aza premier gouverneur ya province ya Sidoubangi après démembrement ya ba province. Inspecteur général ya MLC, président ya Alliance des travaillistes et démocrates ATD na Assemblée nationale aza président ya groupe parlementaire ATD et alliés. Pe azala initiateur ya motion sur la double nationalité oyo bafandisa na moratoire. En dehors ya vie politique na ye batu balingaka ye mingi du côté social, surtout na oyo etali prise en charge ya ba étudiants oyo bayaka kotanga na Kinshasa. Ba musicien kutu ba comprena yango pe ba pesa ye merci na banzembo ebele. Homme politique très soucieux de son pays, malgré ne partageant pas la même opinion na majorité présidentielle, mais pour l'intérêt du pays, andima kokota na dialogue oyo esala keba radier na AR, mais alobaki e lokote. Azalaki toujours présent na ba sizwana pour na contribution na ye et kokaki pe ko apporter un plus pour na mboka. Soki ba politicien nyonso ya Congo ba kolanda bizaleli ya José Makila Soumanda ya kotia intérêt ya mboka liboso e kozala malamu mingi. Kinshasa et l'équipe partout. Album Forever Papa Wemba est déjà prêt. To l'accès bino ndenge bana ya moloka i ba réagissaki par rapport à sortie il y a album wana mokolo ya jeudi wana kaka. Gilele Emporio. Utwalela ekotelinga susi yo. Na musique ya viva na koyemba o.
Kinshasa l'équipe partout aux en tongue précisément dans village Molokai pour na kostoana ba villageois pe ba fan pe ba congolais nyon so ba me camper ko biso par rapport à l'album mon papa tika qui na marché forever. Donc oyo sorti na ngoza déjà le 4 novembre ba me camper ko biso ndenge ni bazo ze l'album ya papa Wemba et puis ba sengi na producteur asala nini pour na album oboyo ka bango na micro ya KNB. Ko total tout monde a mingi ba monsieur so ba kufi makambo nyonso esili mais pour na papa Wemba na moni ezo kende kaka asala oyo akosala nzambe apesa pe mambo ebele pour la musique ya papa Wemba ebima bien et nada konima tout ezala bien. Normalement non c'est le comme pensionnement mais soit qui d'ailleurs on téléchargé mon coina diamond mais on raquait on ça qui trop bon on c'est donc vraiment pensionnement là on enseigne à que na ba kino tout biso ba kino tout soutenir album moi tout ça on va monter parce que papa ça azam mort ça mine pour la musique donc faut monter soutenir en tant que moi na mon kai non c'est là un impatiemment vraiment bon mon album moi to zela ga tellement trop loko la za pire na biso père na biso à village mon lokai atika biso loko asuka tikela biso sans que ye moko yoka yango biso bana ne ya village mon lokai là to zela on peut na sengo to pour couloir ma dia ko kweza ye elo na osenga na bateau papa Wemba yembi donc ba sepela trop pesa nzembo asuka donc pour na politeur na osenga simba mo makasi ceux qui ba clip sala ma guitare aluka pena ba clip ata na bana ya viva la musique ba tikali ya nouvelle écrite ba sa ata ba clip moko mais voir papa Wemba bi marata ba tususu baza na kata ba clip wana pour pesa mo lo mo bien papa Wemba d'abord za artiste mo munene album na etango edimi et kosoma mamingi et puis bato bakolinga batala soki okesa ko maintenir biso nyonso tozozela pour que tout ça la vente ba char ba disque voilà. Donc il y a des villageois à l'objet que bazo c'est l'album vraiment maboko ko fungama et puis ba pesi merci mingi na producteur oyo asali musala makasi ya ko bimisa album oyo malgré tout papa Wemba zate mais pour na bango ba moni que azo vivre kaka parce que ba effort oyo sali e monani na miso batu nyonso tout et puis ba sengi na ba mécène pe batu nyonso papa Wemba boka ki na album oyo ola que ça vraiment bolingo na bino ya ko soutenir album oyo donc tina suka et puis ba clip nyonso isala congolais nyonso azala satisfait pour l'album Forever. Kinshasa et l'équipe partout. Vendredi 3 to lakisa kibino ndenge bakino ba réagir qui pour l'encolo que football ezarana kiss makasi. Na Kinshasa bato bakoma ko permettre équipe ezalana kisi donc bale ezalana ngona kisi au moins na ko tsoka équipe wana bazo gagner te ko comité de recherche ezala qui distrait donc il faut ba renforcer pour ba la musa kisi na bale mais une fois muto aza ko émerger na vie na yo ko kaka kisi bato ba mona ka kisi ya bale malamu ke na vie ya mutu yango to so na ba kino ba ebisa biso pona nini bon na bale kisi yana ngona normal awa musu muto ko zo kisi te ko kisi na mutu so ko sa commerce azo abenda simona abenda muninga mbongo donc tout le monde a la faute ya mabe normal bazo kisi ça dépendre ça dépend ya conception mutu ndenga zo kanisela parce que kisi na bale ceux qui bazo ba kisi na bale za malamu c'est pas toujours mon qui va jouer entre bango bolungu zalaka na nuté au mona muninga ko tira muninga kali ki likolo vimba poya azo poste wana bon na ba domaine mususu ceux bazo mona yango mabe bon zo dépendre pe na batu wana mais na ba yo ba sela rango ba trouver ngo malamu bon d'après nga na mona kisi za na importance moté donc nzambe kande alikinyosa bien ndenge ki ya protection ndinga mabe pe zali so luki pe ndinga mabe bo ndeko na yo po mata wana ndia mabe ba so la ndela logique au protéger quoi on a yo pour mécanique comme belé na misala qui c'est ça un problème na valité parce que ba bo mamutute qui c'est ça rapport na ko protéger nini équipe na biso ba joueur na biso po biso peto beta peto gagner na monde oya lelo et komi kaka balle nyonso komi kaka na kisi qui c'est ça un problème na valité oui ba de même sous nini qui c'est ça mabe oui na balle ça normal. Boloki ndenge quelqu'un qui nous a émettre ba point de vue na bango vraiment pour na bango bazali na bango pour kisi ezala na balle ke na vie ya mutu vraiment eza ko kama mingi yango na vie fo mutu fo ko yeba kaka eloko lingi Kinshasa et l'équipe partout. Occasion et pesa mela bino na nuté ya kobima en famille topé ko sala tourisme kande pesa bino occasion wana pona excursion 365e ya édition na ye bokola le 13 novembre oyo.
365 arrive, 365 est arrivé. La 365e édition de votre magazine KNB, c'est déjà dans quelques jours. 9 novembre 2015, 9 novembre 2016. Le magazine Kinshasa n'a biso un an déjà. Magazine Oelobelaka vie à Bakinois sans concurrent ni ba imitateur, unique en son genre, mon côté na Kinshasa, mon côté na RDC. Boya ko fete na biso na mama na excursion oyo ko salama dimanche 13 novembre 2016, lieu d'embarquement ezabongo na gare centrale ya Gombe. Ensemble na ba partenaire ya tourisme et ya environnement, boya ebele potoko tamola Kinshasa mobimba en mode touriste. Pe ba bete la biso ba histoire, pe masolo nyonso oyo toyokaka na Kinshasa. Babillet oyo eza numéroté de 1 à 365. Soki osombi yango à $20, nde oko bénéficier na t-shirt souvenir ya KNB, consommation ya boisson sucrée, pe accès na point de chute et sika fête monene ekozala. Occasion po bokutana na ba agent nyonso ya KNB pe ba présentatrice préférée na bino oyo butu moi basalelaka bino musala po bosepela oyo bakozala très disponible mpona kosolola na bino mpe koimmortalize bamoment de joie oyo tokolekisa ensemble. Surtout baselfie somme en trop. Tokosouffle gâteau ensemble, kolia, komela, musique na comédie. Babetela yo lisolo te, excursion Kinshasa na biso nanu ezala te. Première édition yango yo, billet à $20 seulement. Eza déjà en vente na siège ya Force One Service na croisement Colonel Ebea avenue du Marais na commune ya Gombe. Non loin ya hôtel de ville ya Kinshasa, ba surprise eza ebele. Lokola toza kaka na besoin ya 365 personnes, mi sombelaka déjà billet bien avant pour soki ba place ekoki na bus, moyen to bakisa bato ekozala te. 365e édition ya KNB, un an ya magazine na bino, unique événement de l'année. Kinshasa et l'équipe part. Samedi 5 novembre, tolakisaki bino ndenge bakinois bareagisaki mpona koloba est-ce que mama Bokilo aza na droit ya kokota na chambre ya mwana na ye oyo si ya bala. Kinshasa l'équipe partout magazine KNB toye kotolola na bakino bayebisa biso mama Bokilo na yo oyo aza soit mama ya mwasi na to mama ya mobali na yo est-ce que eza normal akota na chambre ya bino bana oyo bosi bobala nini yango toye kotuna bakino bapesa biso réponse soki pe eza logique. Chambre ya mwana te mwana oyo asa koli ata kutu nano abali te mais soki akoli na kokota na chambre nete même oyo abali c'était l'équipe lisusu sérieux na kokota te na chambre na ye mama kokota na chambre te ngai na kolaka tata na nga komi na suka linga kende abengi nga kota na chambre to solola nayebisi na ana ndaka mobali na boti bana pe bakoli na kokota na chambre yo tata na nga te tata na nga vandi na chambre nga na vandi libanda ya chambre asengelaki nga kolobela nga nyonso na yokaki bongo ndako ya mwana na nga ya mobali to ya mwasi chambre ya Bokilo na nga na kokota te okuta Bokilo mutakala na kati ya chambre okokima okosala ndenge nini. Donc il faut ça oza très impoli oza papa oyo ayekula te watanga te wayebi azanga na manière te okuta muda mutakala nso akoseli yo olinga oviole siko okoloba nini. Voilà bauti kolanda ndenge kino moko na moko a répondre donc eza normal te mama ata mwana za mwana na yo mais tant basi bakoli babala en tout cas baza na intimité na bango bongo yo ya kaka na chambre bana okoti bongo siko soki okuti ba na position moko ya bien te ostenga pardon to okima donc eza poli te faut kozala na ba limite ata baza bana na o. Toujours le même samedi wana tolakisaki bino ndenge bana bareagisaki mpona koloba soki mwasi oyo papa na ye ya bali azali moins âgé que ye est-ce que aza na droit ya kosala ye reproche. Kinshasa l'équipe partout le magazine na bino toye koswana bakino ameka mpe koyebisa biso
Ce qui le lot papa na bino azweli bino mwasi maman esika o azali leke pa na bino. Bokondima reproche na facilement to peso ka gange bino bokondima yango étant que maman to bobanda ko boyango. De pas reproche, quel genre de reproche au salanga? Ceux qui a salinga, par reproche, ils sont valables dans accepter. Soit c'est un reproche déjà valable, ils ont accepté. Pourquoi? Moi, à la plus âgée que moi, respect fait à l'âge, bien qu'à moi c'est papa. Donc c'est un peu. Si le reproche est valable, je dois accepter. Si c'est valable, non c'est l'âge n'anga. Moi c'est papa, bah bien avec maman. Ande moi mobali ya maman ta bocho ta maman. Ata moi qui bon moi na mukena mais pour na respect pesa papa bino omi kisaka devaye pour na o se pesa mutema papa bino na ko jamais kozala abetinga na beta donc eza propreté il faut respecter papa na soki mwasi na ye que ce soit muke na ye mwana muke na ye soki agangeli bi abetio tant que aza mwasi papa na yo faut respecter kaka o la kisa papa ta maman o sala obinga ka maman mais eza maman propreté ya ozongi cela eza maman normal te bani bokine bakino apesi ba point de vue na bango balobi que malamu ekozala mingi soki mama wana aza comprendre bango et puis azo solo la malamu na bango mais tant azo gangela bango na miso ya bato wana nde baolinga te mais ntango yebi déjà que aza leke pa na bango il faut se comporter tant que maman et puis aza na bango lokwa camarade po bazala mabe te. Kinshasa eleki partout. Merci bozala qui est belé devant ma poste télévision la bino pour la kolanda magazine le bela bino ba réalité ya vie ya Kinshasa et comme ça. Potikala toujours connecté, branché, scotché dans la chaîne partenaire Nabiso. Beaucoup à la lundi avec Sarif Imamba. Kinshasa et l'équipe partout.